Nabiso musée Kindingwa, ndeko nabiso musée na groupe na yo bozala vraiment na beaucoup de respect vers honorable Zakari Bababaswe pour honorable Bill Clinton ayebana yimwa mingi koleka sele ozolanda Bill Clinton ayebana yimwa mingi koleka sele par rapport ya Bill oyebika ndenge Bill azobwaka na ba puissance donc sans Bill Clinton sele yo alinga yebana te sans sele yo Bill pe alinga yebana te. Journaliste na mboko abando lobate. Soki lelo journaliste akoma pe ke aloba journaliste ko taper parlement, c'est grâce à Zakari Bababaswe. C'est ça. Il fallait pour pas basala ki erreur te. Ya rochaye na commencement. Ya ke abanda. Ça dit que nde batsaki ye wana, ya lokwa ndeti bache Koffi Olomide, ya lokwa bache Papa Wemba. Vous comprenez? Donc, au Tchaba Tchéouana, deux ans, le batte Koffi Olomide, qui dit Koffi Olomide, pour Koffi Olomide, à la musicien, Papa Wemba. Il y a Babenga qui était. Car si tu Babenga qui était Babengi Moana, car si tel père, tel fils, tel fils, tel père. Démocratique du Congo, puisque René Biri, tant qu'on a l'oba awa, j'engage aussi la République. Donc j'engage tous les Congolais, il y a partout dans le monde, de représenter par une seule personne, René Abiri, où on a salué qu'on remercier le chef de l'État Félix Tshilombo Tshisekedi pour na musala kitoko asali. Mais déjà chef de l'État a déjà passé. Ah bon, mais chef de l'État. Ah bon, ça il l'a zambé. Mais ce que chef de l'État Simbia lobby que au Pambolami. Au Pambolami. Mais que chef de l'État Félix Tshilombo Tshisekedi, Yewana aza pasteur. Oh, Makitosh. Mais nga na moni bilité, nga na moni ga bili na ba publicité. Na moni concert bila betité. Bon, ezaki peza concert té. Zaki ka mo eloko moko ya muke kaka. Voilà, faut proposer ezalaki bina martyr. To ezalaki na yebi ezalaki koteni. Pour place Bill Clinton la beti na yebi. Jour aliboso ava fallait matana ni Bill ndazaki mota liboso. Te ye na moni ete. Nga na moni kaka ba vidéo ya Bill na ba publicité. RTNC au monde calé chaîne ba et che Bill. Ayembi meke o Bill ayemba boina miso abatu. Wana na moni Bill Clinton ete. Oui. Voilà. Bonjour, bonsoir à Balandia chaîne Nabiso Moussakoli Chako TV. Moussakoli Chako TV to bimanabiso pambate to mesana na bino lokola lipapa na lokolo mukongo na mbeto setire na loketo. Na journal loto kiti ana banda le peto kutana na mwana mboka René Abir pasteur na kotsa yeto lukama yeto développer moi muke par rapport à makamundenge zoli kana mboka. Bonjour ndeko nanga. Voilà, bonjour Papa Eli et puis bonjour aussi na bana na Nzambe o bazotala biso de partout dans le monde et o bazu kotala biso pour la première fois. C'est l'évangéliste René Abiri, pasteur de l'église Mei Mission évangélique d'intercession internationale et puis René Abiri Azali mokope ya ba Panzi Sango ndenge mokope na Papa Eli, c'est vraiment mon confrère et ba fidèle abonné à Moussakoli Chako ba bote na bino yango prochaine o emesala mingi koyamba l'évangéliste René Abiri. Merci. Ndeko toko tele makaka wana te tungi to développer moi mukena mwana mboka pasteur Mopanzi Sango mais to zalaki na kati ya makambo moke utoleka francophonie awa basala Nzambe bomona na kite to mona ika pasteur ka moko kaka. Bon, déjà il y a liboso na kumisi Nzambe pour cérémonie à francophonie et l'équipe bel et bien. L'équipe kitoko. Koloba ete omoni présence basala Nzambe te donc siko ngape na rozongisa mwa motuna bien sûr que batuna ka motuna pa ya ba journaliste te mais na koloba seke batunyo so bazala kana bazaleka bandoki baleka banganga baleka batamisala mabedo bana na Nzambe na kati na bango ata moko azala kite na lolenge ya koloba net ba pasteur quoi ndenge ezalaka ketende bazala représenter mais déjà chef de l'État a déjà pasteur. Ah bon, mais chef de l'État. Ah bon, ça il l'a Nzambe. Mais ce que chef de l'État Simbia lobby que au Pambolami. Au Pambolami. Pas Nzambe abiso ya sama belé. Mais que chef de l'État Félix Tshilombo Tshisekedi, Yewana aza pasteur.
pour représentation ya Moussali na Nzambe place wana na habité soki bat balinga ba mona pour chef de l'état yemoko d'abord c'est déjà un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau ayamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc c'est l'image vraiment de Christ. Kota la même na façon azali comme Félix Tshilombo Tshisekedi étant que moi na Nzambe. Le rôle azana na pouvoir akomema pe kaka musala ya pouvoir lolenge pe kaka ya basali na Nzambe. Ce que otali bien okomona francophonie eleki na ndenge moko très bien manda na ye depuis banda ki na tindenge pe tozo ki nango lelo asali ba œuvre ndenge ka Jésus Christ asala ki ba œuvre po moko ye solo baki ke note ba oba roya après nga ba kosala kolekanga yango tozo mona ba œuvre vraiment sika molimo ya papa na biso et church Tshisekedi wa mulumba et pe manaki po ete mwana na ye awasala vraiment musala te ba sana Nzambe bazalaki. Oui, bah. La moko pe rena biri pe nazalaki. Nazalaki wana ya kete ke o to. Jour à liboso to jour à suka. Te bon, nazalé na katikati. Na na katikati. Quoi jour ning? Bon. Faut préciser biseza. Yango ebandaki le 6 ngazalaki na le 7. Le 6 ndé suka ki. Te ngazalaki na le 6 ndé suka ki. Te le 6 ndé. Ozo compliqué ngai. Il y a le 9 jours. Il y a le 3e jour. C'est ça. On a peut-être date c'est quoi échapper mais 3e journée na la qui na musée et puis na la na stade des martyrs. Donc si tu musu sunde na kenda kité zambazo talanga témoin. Donc j'étais là, Rena Bir est déjà présent dans la kozala nanga exacte que faut qu'on a bandu ça lango publicité qu'on noté tout ça là. Non, c'est-à-dire que Dieu agit dans le silence. Donc on était là pour assister aussi les chefs de l'État. Pourquoi assister chef de l'État le père tebele comment il faut so banderole là ça na kwa na balabala na bango photo na ye na photo na et puis infraction ya grave mutazo sala azui photo ya président de la République a Tchango Mukie azui Maman Denise a Tchango Mukie azui ya Tchango Munene donc mais on t'a dépassé bongo ata kutango mais te wana ezali babenga ba flatterie moko bozanga tina mais sinon on doit dans la République démocratique du Congo puisque Rena Biri tango na loba awa j'engage aussi la République. Donc j'engage tous les Congolais, il y a partout dans le monde, de représenter par une seule personne, René Abiri, où on a salué qu'on remercier le chef de l'État Félix Tshilombo Tshisekedi pour na musala kitoko asali. Ok, ceux qui bokundi maete na maloba mais bondi mata na ba œuvre. Le rôle oyo, c'est vraiment quelque chose qui est international. Donc les Karanabambo Kebele, pour nous ici dans la République démocratique du Congo, c'est pour la première fois. Mais talandenge lekeleli, vraiment on bénit Dieu pour ça. Bon, oye salemaka na taille Mobutu. Wana babiso yo tang suno tozala kate. Mais o tozolo bezali o tozolo ba présentement awa. Oyo ba mususu ba koki ko sala te pendant ba 18 ans de pouvoir. Ba mususu. O ba mususu ba koki ko sala te. Donc c'est-à-dire que lelo au monde que tout le monde est d'accord. Le chef de l'État pour la première fois papa na ba fait d'artifice ba minda wana ba ni telle organisation. Mais na nyonso oyo monaki basalaki eloko nini oyo moni na kati na okete il fallait pas basala boye singa basala boye net eloko nini. Bon pour nangai tout a été bien programmé. Na féliciter encore chef de l'État parce que a travaillé mon côté azwa ki tous les Congolais oyo bazali mayele bazana bwanya ope bazali na amour ya ke francophonie o ele kabia ba congolais talaka kana bana na ba mama mususu na moni aboti mwana ne kaka lelo na maternité mbala moko azui mwana na ya bébé papa na ngato sala awa mama moko aboti mwana ne ka lelo. Donc obota boti docteur MC ko bimano abimina mwana ye na mwana tina francophonie mwana nanu mwana zui vaccin te habite mwana na ngezalaka histoire akotaki na francophonie. Donc c'est quelque chose de bien. Organisation l'équipe kitoko chef de l'État hormis à travailler na bandeko na biso ba congolais à travailler pe de na bandeko o ba organiser déjà ba cérémonie ba pays francophone bandeko ba nyiji ba ya ba Gabon ya ba nini ya ba mboka ebele o ba sangana ki ba yaki bango tout ba participer vraiment na kati ya organisation pour eleka kitoko sous la supervision du chef de l'État Félix Tshilombo Tshisekedi. Voilà. Oui, voilà, moi namboka merci na e anuna yo. Tolingi to zonga mwa muke to sola nini pona ba musicien na biso ba langa nzembo. Classement o ba sala ki pona bango na ba publication na bango ba séjour na bango.
pour nayo monaki moi désordre ezalaki to désordre ezalaki te. Bon, pour la na féliciter encore Félix Tshilombo Tshisekedi moko musicien munene na Congo. Puisque tango totanga sportif à munene na Congo, Félix Tshilombo Tshisekedi. Et totanga les chanteurs les plus célèbres, oyo ayemba yemba numéro 1 na Congo, c'est Félix Tshilombo Tshisekedi. Soto le bito tanga mutu abeta batu nyonso tu, mutu makasi na Congo mobimba. Ezaye dans les grands chanteurs. Donc il y a Roloba trop ezati. Nyonso ezaka kaye. Ya la musique et les qui tournent makasi. Et pour na ndenge ba tsaki ba musicien na calendrier tout ça là, bon vous savez ici chez nous au Congo, ba artistes et musiciens na biso ba vivra beaucoup plus na kati na ba polémique. C'est ça. Baza bon ba koko zala na bango uni mais sur le plan il y a affaire il y a musique ndenge zalaka mingi zaka na kati ba polémique. Donc c'est-à-dire que oyo ali kotigela onzela te. O pa li kotigela onzela te mais dans l'ensemble peu importe ba polémique otoyoki entre Ferregola Nafali Ipupa entre Héritier Watanabe avec ainsi de suite hormis tous les polémiques otoyoki nga René Biri na félicité Héritier Watanabe pour être prestation na les cas qui tellement kitoko makasi na félicité Ferregola au a clôturer stade de Martyrs c'est-à-dire que ayer au kanga mufinyuku et na félicité Fali Ipupa du Cap la merveille donc aigle nga na bezara nzambe papa aigle ozolo balanga oyo aigle ya bandeko na biso ya te ya nini o ya église o nini te il y a église au tabernacle. Aigle wana ti. O batana na nini? Na mire na bango wana. Fali. Fali Ipupa c'est vraiment un très grand chanteur. Voilà pourquoi ba honora qui est. C'est-à-dire que na ouverture. Aux Hollanda donc aye na minute au na kati Congo, il faut qu'on se dise la vérité que l'artiste et musicien na biso tout ya Congo ba yembi kitoko makasi. Et Fali Ipupa ba sala ki erreur te. Ya rochaye na commencement. Ya ke abanda. Ça dit que nde ba tsaki wana ya lokwa ndeti ba che Koffi Olomide, ya lokwa ba che Papa Wemba. Vous comprenez? Donc, au Tchaba Tchéwana, deux ans, le roi Koffi Olomide, qui dit Koffi Olomide, pour Koffi Olomide, alors il musicien Papa Wemba. Il y a pas benga qui était. Ah, quand c'était pas benga qui était pas bengi moana. Quand c'est tel père, tel fils, tel fils, tel père. Mais ba bengi héritier, ba bengi wera. Ba bengi héritier, ba bengi wera. Ba bengi PJB. Ba bengi PJB. C'est ça. Donc, par rapport à place, on a pas moins Koffi Olomide, c'est vraiment un très grand chanteur. Ba te belé ba mitungisa mato pani ba bengi Koffi Olomide tete. Koffi Olomide musique wa betara na musique ko fala betara ya musique moko. Bango tout ba kenda na ngoka na ndenga chacho. Donc soko zoka fali okangi matoi donc tu as l'oreille précisément yo kapé Koffi Olomide. Mais sinon félicitations à Fali Ipupa pour l'ouverture, ça a été vraiment impeccable. Ça. Et félicitations aussi ya biso ya moment. Ya moment. Ya moment on a. Oh, il y a bien moment te. Il y a bien moment te. Est-ce que nani Bill Clinton n'est pas à la kiwana? Ah, Makitosh. Mais ngana moni Bill, ngana moni ga Bill na ba publicité. Na moni concert Bill a bien cité. Bon, ezaki peza concert te. Ezaki ka mo eloko moko muke kaka. Voilà francophonie ezalaki bina martyr. To ezalaki na yebi ezalaki koteni. Pour place Bill Clinton la beti na yebi. Jour à Liboso, avant fallait matana ni Bill ndazaki mota Liboso. Te ye na moni ete. Nga na moni kaka ba vidéo ya Bill na ba publicité. RTNC au monde calé chaîne ba et che Bill. Ayembi meke obila yemba bona miso abatu wana na moni Bill Clinton était. Oui, moto na nzambe moi conseil muke. Mais sinon na ko sili sabo était sans pourtant féliciter le pasteur Moïse Mbiye. Oui, c'est ça, il pas à la jour à souka. Vraiment pasteur Moïse Mbiye, que Dieu vous bénisse puisque eza maman la contribution pour la République puisque le Congo aujourd'hui Tolongola d'abord ba maramba ba polémique. Vous voyez Fali Kobeta, Héritier Kobeta, Ferre Kobeta, Papa Chéri Kobeta, c'est déjà quelque chose de bien. Moïse Mbiye Kobeta, c'est quelque chose de bien. Donc Maki Kalamba ya Royoka Mutema pas cité pour Moïse Mbiye Beta qui c'est ça. Aux Hollanda, papa na biso José Nzita a aussi ligué la fachite ko été bo checking une organisation pour la nité. De Baté Moïse Mbiye, c'est notre frère.
Ozolanda donc ozala mwezi mbi eza lokwa ndeti ke nga pe Rena Biri nazalaki wana ozolanda c'est-à-dire que la victoire eza toujours kaka na ngambu na biso ba congolais premièrement et puis victoire eza na ngambu na so ba chrétien puisque le roi ba biso ba Rena Biri oyebi ke nga Rena Biri na liete pendant que francophonie on est sur les canaux gêné non sambela olanda ele bien ezala teke o mutu moko boya yebwa omoni yo moko talaka ba santé bandeko na biso ba éthiopien wana ba ena wana ba santé ba sautan ba santé moko batu balaka nango te na mukili ozolanda ba santé wana ndeti ngaso achenga tana 50 éthiopien wana mbangu ko banda atati matadi na oleka nanga ba mais bokata ina bino na course to bodi na liberté moto boka kwe te ba congolais ba katani trop non mais sinon ça s'est bien déroulé bata mbangu bata sport surtout bande ko na biso betaki tennis de table vraiment ça va et puis sans oublier Patrick Mouyaya son excellence avec RTNC vraiment diffusion ah non c'est pour la première fois na RTNC na moni ke to Holanda ma RTNC au moni chaîne ekalete po liboso zala mobimba c'est ça na RTNC liboso mezala ramona ma Holanda ma RTNC ma beba chaîne ekale bo bandi ko yoka batu ba loba na se batu bazo loba na se bongisa lokolo kuna onyatinga nini boy mais lelo yo ki RTNC e bandeliti suka correct. Vraiment félicitations na police nationale, félicitations na JR Chikata Basali Moussala et puis na ba sapeur pompier il y avait na biso Chinyama le général Chinyama Mutombo le général Chinyama Mutombo ba Chinyama ba général balobi police corps national de sapeurs pompiers le général Chinyama yemo azalaki wana na pointe de makambuto le kai kitoko makasi makambo tout eleka kitoko makasi moi conseil mukie atre bill na Léon bon lolenge bazobenga na oya bengi moninga tete oya bengi tout ezo sala isusu bien te quand même baza mikolo okopesa moi conseil mukie atre bandeko na biso mibale toute façon omoni nga na musali na nzambe omoni ndeko na biso Selo Scram na ndeko na biso Bill Clinton bazali ba frère o ba uti sika moko et alors déjà na katsa orchestre tango to tala ba animateur Bill Clinton ayebana yi mwa mingi koleka Selo ozolanda Bill Clinton ayebana yi mwa mingi koleka Selo par rapport ya Bill oyebi kaka ndenge Bill azobwaka na ba puissance donc sans Bill Clinton Selo alinga ayebana te sans Selo Bill pe alinga ayebana te mais ya Bill biloko mususu salaki moi effort ça que te Bill babiloko mususu Bill bon mon loko tana katsa ba détail babiloko mususu Bill abwaka eza ya yete ayiba babiloko mususu ba juna mombafu ya banani yesu ko lokola betsango na ndenge siko ki Bill et bimika Kabil bandeko boka moi te puisque je suis journaliste et chroniqueur donc to ebi moi to benga ngona ndenge na siba kino to ba indusa donc c'est ça c'est-à-dire que sans Selo Bill alinga yebanate sans Bill Clinton c'est le pas linga yebanate c'est-à-dire que travail ya bango mibale donc muto mona muninga inutilité donc lelo yo Selo okofinga Bill Clinton ko Billy boya ola tabiente po Selo azokende poto Bill Clinton yo poko dénigrer Selo po Selo tango mususu lelo musique ezo simba te donc dénigrer Selo musique esimba sute te nazoloba ndete nazoloba nga nazoloba langa kaka po bango mibale baba frère basali travail moko ya complémentarité mutukutu okuta koloba makasi ezali we ranson soko landeli bien exaucé na Gladina Sankara dekuta po orchestre ezande ya bango ozolanda bayebani nde na sima wana c'est-à-dire que ce sont des frères esika oyo batu omoni koswa na vomeza ta na batu mususu ba orchestre mususu mais kotala ke bino na bino wenge nanu na monite na TV ata Gibson ndeko na biso Gibson Mutongolo ndeko na biso Gibson malgré ka koma pe kokata suki soko talien na nzela obosa no komi kokanise fali mais azane Gibson or il faut zongele longi na yo yakala nanu siko na monate Gibson abandi kofinga fali nanu na moni TV na biso modogo modegola azo critiquer fali to azo critiquer Gibson to nani kombone nani musicien mususu onani kombone vraiment kiminga musicien ya quartier la te wala ramwa munene boy wala ramwa libumo boy wana succès pesila kenda poto mais makambo yeba na raté
musicien mosusu wana bon wana kasi lokwa toyebi te kasi yana musicien moko boye pe kombo na ye vraiment ebungi yo ça va ba Jordan Kusa Jordan Kusa oki kombo no vraiment uti musika nanu na yoki te ke Jordan Kusa guerre na fali mais oyo kakaka ke onote sele ya fingaki bili siko ebisanga baranki nango pepe produire nini bino mibale boza artiste musicien na sele yo na Bill Clinton motaza na album na marché azate ozo comprendre siko au moins que ça nango bambriema donc c'est-à-dire que bo trouver unité puisque nzamba lingi unité ngai ta ke pasteur na bengi sele yo na bengi pe Bill Clinton bo sangana bo zala na main forte donc bo zala na bomoko omoni maka Bill Clinton félicitations pour na publicité o asali ya francophonie omoni ke soki azala ki accompagner na sele yo omoni ke ça bien makasi siko lokola rando eza omoni te ke esali siko ja ozo comprendre. Donc, ça le travail à complémentarité et non travail pour na discussion ainsi de suite. C'est ali quoi arranger binote. Et puis quand la lelo, c'est le scrum, c'est responsable. Bill Clinton aussi c'est responsable. Bah patron ya ba orchestre. Bah comportement il y a bien théorie il faut tout le monde on a battu au bazoya ndesika. Mais na bangote. Donc c'est un peu ça. Oui voilà bande kotoya qui moi mingi pour na et puis sans oublier na linga pe na pesa pe moi toli. Na ndeko na biso musée Kindingwa ndeko na biso musée na groupe na yo bozala vraiment na beaucoup de respect vers honorable Zakari Bababaswe pour honorable to koma wana pe bon kasi lokola da la bandi da kolo c'est ça oui te na ndenge ya âge d'abord honorable Zakari Bababaswe donne robenge honorable pour à servir mboka ozolanda servir mboka ba histoire ba makambo ezali ebele et azui pe tant pas ko risquer pe vine na ba makambo ebele ezali te à cause ba futilité oyo boye ba mususu ba profiter de l'occasion pour salir l'image de l'honorable Zakari Bababaswe DG Direct TV alors na kosenga na bande ko nyonso tout oyo bazali na kati ya affaire wana vraiment toi bana kopesa image moko malamu bande ko na biso balaka misika batala biso otala biso ba congolais bango na bango ba oswana ba critiquer te Zakari Bababaswe c'est le mola de la presse abimisa ba idéologie abimisa ba tu pinch makambu yo yebi na kati mboko quand otala ba journaliste ebele et puis journaliste na mboko abando lobate soki lelo journaliste akoma pe ke aloba journaliste akota pe parlement c'est grâce à Zakari Bababaswe. Donc c'est-à-dire que batiki moi makambu moko be ba chemin o ke lelo yo akomine ndeko na biso musée Kindingu ozali saper moko reconnu na kati mboka olataka bien et na sap na ba tebele ba sepelaka nango. Donc mais faut ko bongisa yoza saper po yebana il faut journaliste. Donc c'est-à-dire que journaliste akosa na epe na yo émission te aosala émission na bato babambaka bamapapa bato batekaka basizo na wenze mais yo kuta kokipote na yo po bilambola te yebana il faut le la média faut journaliste azala donc c'est-à-dire que moi minimum beaucoup de respect et puis sans oublier merci aussi na maître Gims au appuyer pe prestation et pour aimer les qui au makasi vraiment avec une équipe na mobile vraiment c'est ça vraiment c'est ça oui bandeko bozozo abiano na bino déjà na mituna obotuna ke puis ebele bazalaki na posa kete il faut kutana na moto na nzambe rena bio to luka moya ko développer par rapport à makambo a ndenge leki tozonga lisusu mwa muke na mutuna mobwe oyo bana mboka bazana nango bosenga nango makasi akete tunela biso rena bio problème wa nini ba matose oyo ya maki wana ba matose oyo ya maki ekotika la kana bandako ya ba konzito eko continuer lisusu ba misala même ata ba na ba province te bon ndenge zawana chef de l'état Félix Tshilombo Tshisekedi na ministre na ya communication Patrick Muyaya na landaki maloba mingi nde ya Patrick Muyaya alobi ke ba disposition zali kozwama entre ministre ya sport na ministre ya culture pona koyeba ko garder ko protéger premièrement ba site mo ba biloko ba tiki wana ba tata Rafaela ba nini ezali ba biloko moko be oyo ko permettre na biso puisque francophonie ezali organisation moko internationale c'est-à-dire que na ndenge na biso na expérience autoza nango on peut aussi organiser babiloko moko ezali local
aux Hollandais. C'est-à-dire que local, c'est-à-dire que nous avons le jeu de la francophonie, nous avons le jeu du Congo. On peut organiser ça. Jeu du Congo et PCP en plein nango, ça commence par Kinshasa, le rôle ADG, Zali ouverture. Ça peut aller à Matadi, ça peut aller à Bandundu, ça peut aller, ça peut marcher, ça peut marcher. C'est-à-dire qu'avec tout ça, le gouvernement est en train de réfléchir pour protéger d'abord déjà, assurons-nous déjà que non, les choses sont déjà dans les bonnes mains et il y a déjà des gens qui ont vraiment des compétences. Il y a qu'à protéger, babilo, kouana, bien, meubles même et tout, puisqu'il y a des gens. Les lots ont organisé quelque chose là, à la ville et province de Kinshasa, Jeu du Congo, par exemple. Jeu du Congo. Bandeko bakolongwa Kisangani. Bakoya bakolala wapi bakolongwa Goma bakolala kaka na ba donc bakolala kaka wana kaka quoi, c'est ça. Voilà bandeko biyano na mituna o baza bobandaki kotuna biso yango wana déjà bozozwa yango moko na moko Rena Biri tozokende déjà na suka ya émission na biso tozongela mwa muke lisusu mpona kotuna yo programme ya biga Église. Voilà, merci beaucoup. Église Ndetozo Lobaboye, Église Mission Évangélique d'Intercession Internationale, bientôt là une année. Donc une année le 3 octobre. Donc na sengika na batamité mamalamu wa Monique te Tosombataji bana na Nzambe ba sepela, ce n'est pas facile. Donc na une année oyoyo tokutani na ba problème ebele, ba combat ebele, ba tentation ba marambe ebele, mais Nzamba zalaki na biso eza facilité. Ne connaissons surtout ya bonne volonté wa Monique était à koko contribuer ba maman Dorcas ba papa Michel Chako au Monique ko sombela maman Antoinette au sombela biso ata gâteau to souffler gâteau il y a anniversaire le 3 octobre au bengaka na plus de 143 82 maman Anastela Fraser madame et puis papa na biso Willy Mouché Nico Damboka et boza tellement ebelé donc bo soutenir biso ba maman na biso ba papa botikate musala na bino yango musala Nzambe ko contribuer na musala Nzambe zali lipamboli makasi donc 4 plus 243 82 030 88 80 plus 243 82 030 88 80 soko bengi ozunga l'évangéliste René Abiri et aux appels à besoin assistance à prière et à conseil ainsi de suite. N'hésitez pas de m'appeler, nous sommes là et puis nazali en plein séminaire nde naza na ote ya kobanda jeunesse ti apocalypse nanu salimate donc Nzamba pesi biso ngolu wana donc tozo te ya kobanda jeunesse ti apocalypse donc tobandi mana jeunesse 1:1 si na apocalypse 22 na verset na yango asuka donc toza wana donc na minutes o déjà toleki déjà livre jeunesse toza siko na exode donc na minutes o tozo parler sur la mission et l'accompagnement de Dieu ba maman ba papa beaucoup tanakana ba makambo ebele na ba couple na bino parce que pour ce couple ils appellent mission mais si vous n'êtes pas accompagné de Dieu Eza liwa, eza problème, eza kamobulu. Dieu doit vous accompagner dans vos familles. Dieu doit vous accompagner dans vos affaires, dans vos business. Na ba santé, na ba kelasi ya bana. Dieu doit vous accompagner. Na voyage na yo, Dieu doit vous accompagner. De yangwana la mission et l'accompagnement de Dieu. Donc n'hésitez pas de m'appeler, l'évangéliste est là disponible. Ticket Kimia Nzambe ezala nakati na biso. Voilà, merci beaucoup. Voilà bandeko bo comprendre déjà que toza na suka déjà émission na biso tozalaki na besoin que tokutana na mwana mboka Rena Biri mais tokutani na ye boyoki mwa ba message oyo epesami mwa ba conseil oyo yami pona bayemboka nyonso baza mwa mbutu atre oyo na oyo atre oyo na oyo mais biso nyonso toza ba congolais to luka moyen nyonso ke toza na bomoko na kati na biso pe soki toza na bomoko te mabe ekozala tokozokisa na bapota mais toza biso moko ba congolais Rena Biri to komi déjà na suka émission na biso moi bambote pas bandeko nyonso bazeli bakupona kolando na journal lelo. Voilà bambote ya trop na batut nyonso to balinganga l'évangéliste Rena Biri. Je nous appelle toujours à venir soutenir l'œuvre de Dieu. Donc tozali wana na kati ya ville de Kinshasa à venir partout
numéro 7 na commune ya Bandalungwa. Mosala oyo eza mosala na ngate eza mosala ya Nzambe ya biso nyonso. Je nous appelle vraiment à venir nombreux. Donc l'invitation est là. Et puis nazali na projet moko ya IM, c'est-à-dire EM de évangélisation mondiale. De évangélisation mondiale. Wana na kotalisa na biso à long et à large dans les prochaines émissions, puisqu'on doit travailler vraiment. Travail eza makasi. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'idées. J'ai besoin de vos soutiens, papa, maman. J'ai besoin vraiment de vos soutiens. Bosunganga, tosungana, tosunga mosala na Nzambe. C'est Jésus-Christ qui gagne. Donc déjà une année, ça s'est fait. C'est ça. Voilà, merci une année beaucoup. Belé, hein? Papa Nangai. Bundi makasi. Ah, nayebisa. En tout cas, bandeko bozala branché na kati ya chaîne na biso boyebi ke tokobandela lisusu émission moko boye na boma mpona René Abir. Voilà. Toyebani lelo te, toyebana mwa kala. Vraiment. Et puis toyebana na banzela nini? Très bien. Toyebana na banzela nini? Ba image ezali. Vraiment. To lakisa bino ba image na tokozongela yango. Papeli, merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Bye bye bye. Bisous. Voilà. ndeko ya Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, beba diaspora ya mokili mobimba boyoka lisolo ya malamu na memeli bino. Madame Dorcas Nzumba Muteba, présidente ya ONG Action Plus, na mwa muke oyo nkolo apesi ye mpona kosunga baorphelin bazonga kelasi malamu. A lancé appel na baye nyonso tu oyo balingaka nde kosunga baorphelin. Occasion yango yo epesameli bino. Zongisa orphelin classe na sac, bic, cahier, uniforme package tope biloko ya ndenge na ndenge. Madame Dorcas Nzumba Muteba lobi mosapi moko esokola kelongi te o. Remise ya ba objet classique epai ya ba orphelin ekosala mabongo mokolo le 3 septembre 2023 na ngonga ya 13h. Ndeko nyonso ya bonne foi oyo oza na contribution na yo mpona kopesa baorphelin, benga kaka na banimero oyo ekokoma na kati ya ONG Action Plus. Ekosala nde kitoko. Ndenge kaka ozokanisa ete bana yo bazonga classe kitoko, kanisa mpe baorphelin oyo bazanga tata, bazanga mama, bazanga mpe moto akosunga bango. Ya moke o Nzambe akopesa yo soki osungi ekosala ete bazonga classe kitoko. Kolo Yesu Masiya akozongisa ya mingi. Occasion yango yo à ne pas rater le 3 septembre 2023. Zongisa orphelin classe et c'est loco. Salisa bana bitike awa awe sunga bana